or il y a 4 mois où il y a l'église dans la sentime pendant de non makala getikala pour tout le monde. Mais vraiment ils savent vraiment ndengwana que Putulu et comme mata makala et kotikala donc ezalaki 2 jours na biso et biso awa nayoki ke mukonzamboka lobi ke ba geste ya église ezala malibanda te biso sto sa na kati ya église mais calcul tout ça là qui vraiment to koka kotia vraiment église libanda de façon que mutu nyonso akwa kosambela mais comme bakonzi balobi ke bakiti ezala libanda te to salaka toujours na kati bon on va toujours respecter mais en tout cas likambo yo dimanche ya le 16 lola ezoningana et voir même na bana na nzambe to sensibiliser bango na ndenge kaka ya munoko na ndenga médiate donc kake kobeta kake alole kebeta et kake wana et pona kolakisa ke nzambe azalaki contenté et nous prenons même autant de Daniel comme j'avais dit ba makambo yo ezana ngolelo te e bandika ka lelo te makambo yo soki tobito kota na kati ya Bible ezaza na kati ya Bible tangu bapekisi batu basambela nzambe te na époque à Daniel mais Daniel priait en coulisses et les gens voulaient yakoyeba nzambe ya Daniel pe bayebaki ye et tomoni malgré Daniel akota na libula bankosi nzambe na ye le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a protégé Daniel na libula bankosi. Dans ce temps-là tangu roi aketa la Daniel tangu abimi na libula bankosi bazui bato bakende ko fonder mibeko na bango po église na tangu Daniel ezalate baketika bango na libula bankosi Bible zo bana biso ba mikotela ekutu na kati ya libulu te mbala moko ba lion ba kapitaki bango bakende kotala boy ata trace makila ezalaki te roi lobi vive le Dieu de Daniel à partir d'aujourd'hui Babylone mobimba toko gumba melanzambe ya Daniel et c'est ainsi que moi aussi je dis que les 16 batu nyonso bako gumba melanzambe ya RC nzambe ya RC c'est un Dieu puissant. RC cela veut dire Église du réveil du Congo. Donc bisonde tozoko tozakuna na kati alors tokolakisa combien vraiment nzambe oyo ya réveil aningisaka mboka oyo et nzambe oyo ya réveil aponaka même ba chef de l'État nzambe ya réveil et c'est un vrai Dieu. Tobondela nzamba lukutate tobondela nzambo ya Abraham abondelaki tobondela nzambo yo Isaac abondelaki tobondela nzambo yo Jacob abondelaki c'est un vrai Dieu et yewana oyo azo changer mitema batu yewana oyo azo longola batu ba comportement ya mabe azo kotsa bango na ba comportement ya malam et nous voyons aussi autant de Joseph complot ekoti mwasi ya Potiphar akoseli Joseph makambo que Joseph ani ko coucher na ye et comme les gens commencent à blaguer avec le pasteur de réveil kako pasteur a réveil à Salakiboy pourquoi pas ba misusu et nazo porter le susu conseil et pas inayo pasteur ya réveil. Seigneur goye bako protéger ndeko na yo. Comment oyoki ke pasteur moko ya réveil à salibo il faut ba kangaye à côté à prison. Ozo sela ngo toute une émission, ozo sepe là. Où est l'amour? Où est l'amour? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Tu peux avoir la foi. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir l'amour, mais dans toutes les 3 choses ce qui surpasse, c'est l'amour. Ndeko na ngai. Koloba mabe ya ndeko na yote. Koloba mabe ya ndeko na yote. Omoni nzoto oyo eza faible. Au contraire, tant omoni muninga na yo pasteur akwei na faiblesse.
linga obondela pona yi. Pourquoi okosala émission moko po ekende ko kanga lisusu ekende ko clouer lisusu ndeko na ona croix. Or Jésus-Christ akufaka na croix pona biso. Tokoyo kozongisa subat na ekulusu te. Parce que la parole de Dieu que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Pierre à l'obi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Mais comment yo kende ko dénoncer les sous ndeko na yo pasteur ya RC? Et c'est que je suis en train d'exhorter les pasteurs de RC. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tant ndeko na yo akwei na faiblesse moboy ko sekate. Exemple ni tozo pesa bandeko mususu wana. Malamu ya président ya RDC, RSC, papa Sonny Kafuta, général Sonny Kafuta Rockman. Général, au fait, c'est un président humble, je l'aime beaucoup. Et je me souviens encore à ce temps-là, vers 1997, j'étais encore jeune, à Outaki, Lubumbashi, Tangwana nous asali armée de l'Éternel, aye na Kimbangu ao, na première ri, bakutani na papa nanga molimo, Evariste Ntamankwen, a organisé la première campagne na première ri, na Kimbangu. Église nangai, yangonde mutu esimbaki intercession. À cette époque-là, bon, habité ceux qui a kobosan, esimbaka intercession, esimbaki pe évangélisation pour nous kende côté à porte par porte, to simbi ba mégaphone, to zo kende ko côté à porte par porte de façon que batuba ya na campagne d'évangélisation. Et ceux qui a kobosan, mais moi je ne peux pas oublier parce que Aza déjà mutu ya makambebele. Et je l'aime beaucoup, c'est ainsi Tofota qui est Yende Azalana en tête, il y a RSC. Vraiment, Bissiko Vandi, mon général, que le Seigneur vous bénisse. Yeba vraiment ko Tambousa RSC, ko pesa ba pasteur conseil, ezate ke tan muninga mo bwa ko inambeba, yo muninga mususu ozoko sepela, et tala mukumba oyo memi. Na mikolo oyo okende kokotsa memo na palais du peuple et les gens ont envisagé l'église là armée de l'Éternel. Les pasteurs to sepela kinangoti ba bambi mabanga ba vitre panzani ba biloko musu panzani non peuple congolais ba pasteur musu so rêvé bazaki na kati peuple congolais. La Bible nous dit ne touchez pas à mes joints. Il faut faire très attention. Tous à la peuple moko bien éduqué, comme président de la République Nabiso, Aza bien éduqué. N'est-ce pas vous demandez jadis le président Oyo Bozana identité na ye président congolais et lelo Oyo na yoka comédie moka lobike soki papa Félix Asalimbeba et toyebi pa ya mama na ye na limité. Tokende kofunda bisika mama Marthe. Et ce qui président Félix Asalimbeba toyebi panaye. Nous devons être un peuple là respect, un peuple là qui aime ton président de la République, pasteur wana ozolinga président na oya RSC. Comment mutu asali loko wana te ba jongler ba kosier na plateforme mususu. Que y a qui ne côte sa mémoire pour mutuana tel déjà que danger ça là qui sinon te ba roboma banini on a tali que non moi je suis pas d'accord lokola yé mutu azalaka deuxième personnalité na ba confession religieuse nyonso que yé akende gotique bomoni mutaketique tant mutaketika mais est-ce que décision na zo ki ngoye moko et c'est là qui ba décision ba plateforme belé bazala ki na catholique azalaki wana armée d'Israël azalaki wana kimbangiste d'autres confessions là donc bazalaki belé
bino bomoni ke ya ketika bomoni ka kondire yem tasala ke lokwana no. Quel raisonnement? Quel raisonnement? Botika église wana bo torturer yango tango mulai. Na tango ya président Kabila bo torturaki yango. Na tango ya Félix bo torturer yango. Non, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un loin de Dieu. La Bible nous dit ne touchez pas à mes joints. Ne touchez pas à mes joints. Pasteur Jacques, nazo pesa na bambote vraiment nazo banda na bandeko oyo baza na États-Unis d'Amérique, nazo pesa mbote na bandeko oyo baza na Europe, moyena tanga vraiment ba kombo ya mboka wana ezate, naza bandeko belé na Europe wana net na ba France, ba Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, bandeko base belé yom tozo landangai soki omoni vraiment YouTube koleka yango te linga vraiment au pointé au kota na linga la news soko beti linga la news omoni émission oyo ebimi vraiment koleka te aimé yango po epesa biso sou makasi mbala sima to continuer sous ba édition mususu makambo eze belé soki bokolanda makambo eze belé donc tokolobela même na makambo etali politique tokolobela même na makambo etali peuple congolais moko même monde entier tokolobela parce que je ne suis pas seulement pasteur de la parole, je suis aussi celui qui regarde sous ces arana politique ya mboka na biso tokomeka kolobela de façon que ba politicien ya mboka Congo botika ko welana tant balobi FCC cash tant bozo kende na temple de la démocratie wana boye bake bozo kende pona intérêt na binote bozo kende pona intérêt ya peuple alors na tant wana bokozwa ba sentiment na bino o ya FCC botiki yango libanda wana ya parler du peuple aux 8 sentiments ya cash otiki yango libanda ya parler du peuple mais vous allez là-bas pour l'intérêt du peuple congolais. Il faut que ça là surtout intérêt à peuple congolais. Et voilà nous sona tokolobelango nanti l'état politique ya mboka na biso comment un politicien ozo dépendre na yo moko te ozo dépendre na peuple. Alors tant ozo dépendre na peuple wana et tu dois faire l'effort ya ko sala que peuple wana a se retrouver. Nalingi ko bondela pona bandeko nyonso o baza na planète Terre papa na kombo na Yesu Kristo natiki planète Terre oyo na maboko na yo ndenge ezalaki na temps ya Noé mbula enokaki monde entier ekufaki et lelo tozomona mbula ezobeta te et tozomona coronavirus eye nazo sambela seulement no pona mboka na ngai Congo mais nazo sambela pona monde entier bisika nyonso oyo ezala na Asie, Océanie, Europe, Amérique, Afrique bisika nyonso coronavirus et atakaki maladie oyo ya COVID-19 nazo zwa autorité ya ko marcher likolo nango ya ko pepisa puissance nango au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la parole de Dieu nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tout esprit et rien ne pourra vous nuire. Nazo marché na mabele ya États-Unis d'Amérique, nazo marché na mabele ya Europe, nazo marché na mabele ya Afrique, nazo marché na mabele ya Océanie ya Asie, pe nazo kwa néantir ennemi invisible oyo coronavirus na neutraliser yango, na renverser, na tie barrage, na BBC ordonnance nyonso, na monde à ténèbres basinyaki pour la maladie ou ya coronavirus. Souffle ekota na peuple. Souffle ekota na peuple. Vie ekota na peuple. Parce que le corps de l'homme est sacré. Dans l'homme, il y a l'esprit. Dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a le corps.
papa, sinon à ma parole. Élie était un homme de la même nature que nous. Il y prononça que la pluie ne tomba pas, et le Seigneur autosakia. Tu es derrière la parole de tes serviteurs. Écoute mes prières, papa, peut honorer Ango, na stop ya coronavirus oyo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ainsi.